Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Buyukite. Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo raté. Ya on a bien yo. Ah Jima mukende. Oumela. KNB Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a tant convié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline donc Kardashian isongolo bisous bye bana kin ke bana jago zappé so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zappé te so kuta nango check ovandi. Mokolela muna balandinyo se magazine KNB ozolemba ko pesa bino ba réalité ya vie ya Kinshasa. Pour l'édition de Bissia Mokola Lelo, on a voyagé au chef de l'État Sali juste après quoi assister à l'investiture et à la présidence sénégalais Macky Sall. Président Félix Azouaki Bongo Pepo pour répondre à l'invitation du secrétaire de l'État américain Pompeo. Maître Basile a éclairé l'opinion sur le rumeur réseau circulé que le président Félix a failli aux États-Unis. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Mbokate akendaki na Sénégal pour participer à la cérémonie ya prestation ya serment ya président ya Sika. Après azali na minute na 4 États-Unis akokutana na bakonzi ya États-Unis et puis vendredi akozala pe na président ya États-Unis. Donc président azali banda mboka akekolobela kaka mboka po aza mokonzi ya Sika azana posa ya mboka na ye makambo nyonso oyo kosalama ezala malamu asenga pe ba soutien pe ke mboka na ye oyo akuti yango na se atombola ngo likolo. Nako senga na ba congolais nyonso ba yeba ke non Martin Fayulu c'est un député élu na Lukunga. S'il a besoin de rencontrer le président de la République asko ya ko remplir ba conditions ya ko senga audience aleki na palais de la nation soit na cité de Loya, il peut demander l'audience à Kokuta na mokonzi mboka. Na agenda mokonzi mboka na niveau États-Unis à Kokuta na ba congolais mususu bazana États-Unis. Ce qui Martin Fayulu pe azako se sentir kaza congolais tango ba kobenga ba congolais pour que ba pesa pe président Sikambote akoki koya premier sate parce que biso tozana problème na mutu te toza président ba congolais nyonso ba congolais pe bazana États-Unis. Président soka silisi ko yamba ou basisi ko yamba ye pa ba konza mboka États-Unis yepe akokuta na ba congolais ou bazana États-Unis comme Fayulu pe aza congolais akoyaka na ekiri wana mais soki aboyi ko yaba yambelo ko la batunyos comme azali député national biso to yebi ka sa député national akoya ko senga audience a na palais de la nation to na cité de Loya ba ko accorder akomona mokonza mboka. Les travailleurs congolais ya indo-pakistanais bazongeli mouvement de grève na bango pona makambo oyo balakaki bango epa ya gouverneur aina ba syndicaliste na bango bakokisi yango te. Tolanda reportage ya Héritier Lukozi. Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Donc Joana sala ka système obo soki azui ba travailleur akena bango pa bende atikeli bende ba travailleur
l'air bendia bafuta ba travailler na salaire wana ba travailler ba ozwango te mais ben seconde a ozwa ba salaire ba tuana ya mo futa ba $50 ba $80 donc suka na yeso les belé makasi eza $90 sur a partir le quoi là tout le monde non il y a ça là te biso de salaire donc tout le monde tu te sala bango quand on comment vivre na ba carte ba makelemba barosala ba copie ba montage ya makambo ma magasin mais pour le mois to senga boy ba casser na nous contrat ya marché à sous-traitance sous-traitance ces années na ba compagnie mine de ba Snell ba kokene na ba société mine ba kozwa ba tout pour na système à sous-traitance donc magasin système ane zalaté et puis to na posa lisusu bokonza mboka o aye alobaki état de droit ezala donc état de droit to continue ngo ezali sous-traité donc état de droit mo ya lukuta te sko ba chinois na benge oyo koma mboka na bango to eza ya biso ba congolais président de la République aza papier hygiénique aza penza oyo penza nzamba tindeli biso pa ya libérer biso bongo na yebi ata kutuba na Israël ba wumelaki na Égypte suka ba bimaki na biso tozo bimaka kate ndenge nini okonzi aya dimanche ata la makambo ndenge so gouverneur vice gouverneur abengisa biso afandisi biso abina biso nini tosanga na biso gouvernement ça la réunion et ça bendier et ça syndicat na biso gouvernement pour trouver une solution mais on attend besoin de misala la fin du mois ba appliquer bino makambo to sola to ndimi SMIC to zongi misala basali protocole d'accord tripartite ya gouvernement ya syndicat na ya bendier bazaki trois groupes ya bendier ba yaki na réunion wana ministre du travail azalaki ministre intérieur azalaki na général na bata syndicat na papa ne malemba na ko wa to ga nini que ba syndicat va suspendre grève gouvernement est déployé ba inspecteur pour contrôler chaque magasin de chaque société nini est na sous-traitance ni ne fout en SMIC c'est ça ba indien ba yokana que oui to appliquer makambo oyo gouvernement est obligé biso c'est-à-dire SMIC to songa la misala to la fin du mois mais arrivé la fin du mois indien a s'entêter abika futa biso mbongo kande to soka liboso to mituni sikoyo concertation basaki wana ezaki c'était du bluff bizaki makambo solo bata sous-traitance basangisaki bambongo bakikuta na ministre ya travail wana ya yebiki aza fin mandat ayebi ke gouvernement prochain ozala te yango komi kolia oyo babengaki lia libela azolia bambongo mpona koantete bango mpona kotia bavie ya bato nyonso en danger yango moni biso tobimi lisusu président me oyo gouvernement eza mise en place te biro ya moko oyo toyebi eza biro ya président de république donc directeur du cabinet so olanda biso papa yaka sur le terrain otouvele biso solution modordre na bino ekoapporter un plus parce que indien alingi amata likolo ya institution na biso na mboka na bango biso osalaka biloko te eloko nini yango esilaka te onga na lobi yango wana. Les amis de Jean-Marc Kaboun Balobi, malgré ma convention, ces eaux les canards partis, va soutenir à 100% l'honorable Jean-Marc Kaboun, président et à AI de Pestissekedi. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino magazine komona bandeko na biso o bazosala eza ingratitude même nzambe na likolo aosepela nango ata mokolo moko te balobi na vie ya mutu ntango ozoboya mutu kanisa ata likambo moko ya malamu oyo mutu asala lelo toza fier et bandeko bazwi courage wana ya koloba po bamoni ke IDPS accéder na pouvoir tangu parti ezalaki na bakobundana bambutu parti ezalaki na ba moment ba traverse du désert bazalaki wapi po batelema balobaki kabundi tika ebonga lelo mwana mobali wana na ngolu ya nzambe elongo na biso bakombata ya IDPS totikali ferme ya koluka kobatela mémoire ya papa oyo abunda vi na ye mobimba
le fait docteur Etienne Tshisekedi heureuse mémoire, j'enlève même chapeau nangai pour na kolakisa combien toza honoré que lelo bande komoko ba telema baloba ke Kabunda tika parti arotika parti na raison nini parce que ceux qui te lobi total la même bilan na eza pirement positive ko banda liwa ya papa et bien fait docteur Etienne Tshisekedi koko mati lelo IDPS toza fier ya komatisa étendard na biso likolo parce que il a fait des choses oyo et belé ba trahir parti même bateau bazana IDPS c'était ceux qui ba yoki makambo yo ba ko regretter faut tous à la reconnaissance tous à la batu katina batu et tous à la fierté à parti oyo actuellement parti au pouvoir pour bateau bazana IDPS ba ko ki jamais ko cracher na mémoire ya papa Tshisekedi à l'occurrence ya mwana mboka Jean-Marc Kabunda Kabunda aza mutu oyo akutani na ba mauvais souvenir ya vie na ye a perda mwana na ya mobali pona lit ya IDPS a boya ba makambu oyo jeune akoyi kozana ngo posa pona koluka ko servir mboka pe ko servir IDPS na témoignage ya malamu na ko regretter batika kotambwisa ye c'est un homme constant et incorruptible il est là pour barrer la route na ba nyonso bazoluka kokoisa IDPS pe koluka kosalir biso na nzela ya mbongo omoni ndenge tokomi na bokonzi tozu pouvoir tozo kamba ekolo oyo yeba yango bato ebele bakobima na kombo ya IDPS bato ebele bakobima na kombo ya IDPS soki bango baza vraiment ba vrai combattant ya IDPS baya na permanence ya parti baya baloba ono ya ba combattant nyonso baza wana eyo komona réaction ya ba combattant. Pourquoi bino bozo sala ngo kaka na ba etando mike ne siko sengeli boya to sala yango na temple ya démocratie parce que IDPS c'est parti de masse boya botelema boloba yango totala ceux qui ba combattant ba ko sepela likambo yo zoloba mona mboka Kabunda aza muto atamboli na ba combattant na terrain abetami akangami tosekami elelo nzambo azalaka juste a récompenser biso IDPS na nzela ya bitumba o bande ko na biso bakufa na nzela ya bitumba o bande ko na biso bakangama na nzela ya bitumba o bande ko na biso misusu bakabwana na basi na bana na bandeko bakangama na ba prison yango tozo senga bande ko na biso batika kofongola porte pona kopesa banguna espace ya koseka parti batika ko bebisa réputation ya Jean-Marc Kabunda wana lelo oyo abundeli mboko oyo lelo IDPS soki lelo etelemi eza Jean-Marc Kabunda wana lelo oyo mutu alobaki ke aprometaka biso ke na ko trahir peuple te lelo soki na trahir bino IDPS ekozala lisusu te mais talati lelo oyo mutu akomisi biso ti niveau oyo aza mutu ako féliciter aza mutu akolinga mingi botika biyoka yoka wana oyo vraiment bato mosusu bazolo bapembeni eza ba jaloux tozobenga bango ba jaloux 14e parlementaire oyo vraiment tout cas lelo oyo Tshisekedi atikelaka biso soki ye tembele lelo IDPS eza te oui omoni ndenge nalati naza président ya structure yango lelo oyo moto azosala nazaka fier na ye makasi. Ndeko Sosé Lundula, cadre ya MLP à Limboli, point de presse. Olo Franck Djongo a Salakina, journaliste. Bazo reconnaître Félix comme président élu et légitime à RDC. Ça y est, ayaki il faut reconnaître que sa position il y a MLP. Quelle est notre position par rapport à Banger, union tous allez connaître. Mais d'abord, qu'on déterminer l'identité à biso à MLP et à Franck Diongo. On a collacé à d'autres, biso tous allez parti moko, ou tous allez ba démocrate, tous allez ba patriote. Et tous allez bateau te défendre qu'à intérêt à peuple, cause à peuple, peu droit à peuple.
toza bato moko tokoki kosala makambo en dehors ya volonté ya peuple. Sima honorable Franck Diongo apesaki position ya biso par rapport na maso ezali koleka. Alobaki ete na ngonga ya lelo sima ya baponami oyo biso toboya to constater que la Cour suprême, la Cour des constitutionnels, après bas contentieux, a proclamé Mwana Mboka Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Mais le coup d'habitude tous les républicains, tokoki kokende à l'encontre, il y a décision, il y a cours et tribunaux, ce qui est allé rendu en dernier ressort, et surtout la haute cour. C'est que pour Nabiso, pour la MLP, tozali na ba président de la République na kati ya Congo, tozana bangomi balete, misa tote, tozaka na président moko oyo biso pe to reconnaître que yende moto azali mokozi ya Congo, ezalinde Félix Antoine Tshisekedi. Yami balé pour na commettre fin na makambo nyonso tozali komona, ba cri non tozali komona. Ndeko Franck Diongo a proposé que président Félix Tshisekedi a convoqué au Tobengaki assise au dialogue de réconciliation nationale. Mais dialogue n'exclut pas la justice, n'exclut pas, n'encourage pas l'impunité. Donc, parce que si réconciliation il y a, la réconciliation doit passer par la justice. Dans le bas qui était dialogue, il faut un dialogue encore sincère, inclusif et sans tabou. Mais pour les cas, il faut les canceller à la justice pour être victime. Il y a potopoto union sur les accords les kanakati amboka et sengeli bango bazala réparer l'état atolengeli bango baku kozala réparer n'a pas signon so oyo bango ba monaki par rapport à ba acte oyo soit l'état soit bato mususu ba privé ba posaki contre ba droit na bango. Douglas Tulenge asengi na Mike Lukeba yazala reconnaissant na mutu asalela ebola mutu landai. On a encadré Mike Lukeba ce qui a proposé que ça n'a pas si aza ingra vis-à-vis à directeur de cabinet à Mokonzi Mboka Vital Kamerhe parce que Lukeba ce côté bien le boko wana a comment infirme a mutu ko déclasser à kindi kuzakata soin pisika ba infirme bazali. Là, à cet accident, Moutou a supporté et a Vital Kamerhe à côté de l'hôpital. Deuxième des choses, je vais ajouter, Moukeba est en la classe. Dans le dialogue à Cité Oya, dans le dialogue à Saint-Sylvain, c'était présent, Vital Kamerhe, on est au foot et Mike Moukeba est dans la classe. Plus loin encore, Mike Moukeba a continué à Sarana présent au monde, à mon la terre à Balé, à Sarana, on a interféré à Moline de Sakombe. Alors, nous avons un ligne walana, nous avons foot et les mbongo ya Ndakwana. Aluka, santé politique et pas la VKT, VK ne jamais qu'on répondra répété. À ça, niveau n'a été. La fonction VK semaine en beaucoup au Québec d'abord. À ça, gradué à 4 places n'est pas. Donc, je mérite même au Québec, tout ça débat que au Québec, à finir avec VKT, soit à finir VK à coûte à Nabiso. À ça, les députés ou à ça corrompu dans le cadre l'Assemblée provinciale. Bientôt là, dossiers à bon à beaucoup à PGR. À ça, par exemple, il s'engage que moi, bah, quand il y a une unité politique qui n'a au moins porté. Parce que mon tour, à l'Inkanya 4 soit le conseil politique à l'Ukana façon naé aza mutu aza constaté au moins toujours aza kana musitu alonge ba musitu akepa ya pana biso akimi akepa ya ndeko Moïse pas mon Moïse akimi ayo so mepa ya Failu elo moni Failu aza kotambola Failu moko atrali de opposant na kati SID ako sa l'opposition na kati ya mboka na biso ki agole satango na libana mboka ako bina toujours continuer la danse importance morte mais mukeba azonga na nzela azonga moto akanta bola mo veka asailaye Veka Moutou ici Bakabwana na Maman Miki abaya déjà moi si Moussou a dit salir directeur de cabinet à chef de l'État. Je salue Maman Amida Apansan. La vacance ya Pâques Madame Marie-Madeleine, coordonnatrice ya Yula Academy. Asengi na ba parents batinda bana na bango na centre culturel collège Boboto baya koyeko la synthé danse pe guitare. Besoin à 4 temps simple
La maison vide à 4 temps. Oui, David, allez-y. Pour la maison vide à 4 temps, nous partons de bas, gauche, droite. Très bien, est-ce qu'on peut applaudir? Ici, do, ré, do, si, la, sol, sol, la, si, la, la. Si, do, ré, do, si, la, sol, sol, la, si, la, sol, sol. L'Académie est un centre d'éducation artistique pour na bana. To la kisarabana ba art eza ebele. To la kisarabango musique, to la kisarabango pe dessin na peinture, to la kisarabango pe théâtre. Bon, na vacances ya Pâques oyo, to ebi ke ban ebele bazo banda ba congé à Pâques le 6 avril. To lengeli ba atelier ya kolakisa bana kobeta guitare, kobeta piano, atelier kolakisa bana kosala peinture na dessin, et puis atelier ya danse. Toyebi ke 2 semaines eza ebele bana ba ofanda na ndako ba osala nini. Bana oyo baza na mbula motoba kino zomi na sambo. Donc entre 6 ans na 17 ans. Yango na bana bango wana nde bana tozozela. Tobosana te to si to bandaki eza na groupe mususu bana basi ba bandaki depuis le 25 février. Bango bakenda à classe, après classe ba ekolanda ba cours. Tandis que o tozo bandane na Pâques oyo eza pona bano ba banda ozela ka ba vacances. Pona bango nde tozo sala session ba atelier oyo, en tout cas ba parents bazanga occasion ote. Premier élément tozo visé eza ke bana na biso bazanga biloko osala te. Bana biso na bandako bakoma kaka distraction télévision ou bien baza libanda bazosala eloko te. Eloko liboso tolingi ko occuper bana de manière saine, to occuper bango malamu. Eloko mibale tolingi bana bazwa mais oyo eza ya malamu na apprentissage ya ba instrument de musique bazwa mayele. Mikolo yo soki omoni ozana possibilité ko se déplacer yaka na centre culturel Boboto. Centre culturel Boboto ezali na avenue Père Boka numéro 7 juste en face à ISP Gombe. Ba o bazana ngonga olekate bako benga biso na téléphone 085 87 277 37 085 87 277 37 yango numéro na biso. Numéro wana pe bako utiliser pour na WhatsApp, bako tinde la biso message, bako ki pe ko kende na page Facebook ya baluki Yula Academy. Una biso Yula neza na ba umi bale keba. Yula na umi bale lokwa bakomi awa oluki na page Facebook otinde li biso message toko yanula yo pe mingi toko yebisa ndenge nini osala pona ko mema mwana na yo. Likama okomisa eza nango ya ofele. To sengi nde ba parents bazwaka moi courage exercice a kosala pona ko se déplacer ba ya kotika kabana. Toujours proche de la population, en sponsorisant qui clôture ya mois de la femme. Oui, c'est les maquis na maison communale ya Matete ya ba maman ya CL2M, comité local de développement de Matete. Peu bel desco à Kabola ki ba gam ya ba produit na.
magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki. Comité local ya développement ya commune ya Matete basalaki matinée d'échange na cadre ya clôture ya mois de la femme na kati ya maison communale ya Matete na salle polyvalente Thierry Bailon Gaibeni mokolo ya samedi 30 mars 2019 avec comme thème ensemble promouvoir la paix, la sécurité et les genres pour l'accès aux services publics. Coordonnateur Yassue L2M, Monsieur Koudia Félix, prenant la parole pour un mot de bienvenue Armexiaki Nzambe ndenge asangisaki bango pe bourgmestre ya Matete pe lisusu Beltesco oyo azali partenaire numéro 1 oyo asungaka pe accompagnaka bango na activité nyonso basalaka. Cadre ya clôture à moi de mama organizaka mingi avec appui à Beltesco rencontre ya mama et bandaka na ouverture pe to ya kusukisaka na clôture donc Beltesco appuyaka biso à tout moment chaque année Beltesco appuyaka biso donc aza partenaire na biso yemda edaka biso pona tout ça la activité oyo et puis activité mosusu sungaka pe biso pona kolekisa parce que chaque mois tout ça la activité pona ko sensibiliser communauté na makambo etali salubrité etali développement ya kata commune na biso toyo pona ba mama to kanisa ndenge nini tokoki ko développer commune na biso et puis ndeni tokoki ko sala te mwana mwasi avant na malamu na communauté dans la paix musala ezala malamu mwana mwasi a participer donc toza lelo na thème musu tokoloba c'est la femme d'aujourd'hui tolingi mwasi azala ya mwasi ya lelo nezaleli ya kitoko na makambo ya malamu mwasi wakoki kozala émergente na kati ya batu. Première intervenante, Maman Jeanne Ngoya, secrétaire Yassue L2M, alimbolaki na ba maman différence entre mwasi ya tango ya kala na mwasi ya lelo. Mwasi ya tango ya kala atako batangaka te kasi bazalaki basi oyo ya botosi ya komikitisa kasi mwasi ya lelo kibonga inde ezobebisa bango. De ça, les études comparatives entre la femme de l'ancien temps et la femme d'aujourd'hui. Que la femme de l'ancien temps, c'était plus une femme au foyer, c'était plus une femme, une femme soumise, c'était une mère nourricière, c'était une mère qui avait vraiment des qualités, format qui plus, qui enseignement pour la moi si na katianda. Mais Azalaki, c'était pas une femme intellectuelle. Moi si oya tango ya lelo, Azali femme oyo, moi si intellectuelle, oya ebi ko se prendre en charge. Ma bekara que Aza préparé pour la moi si au foyer té. Aza babu et koti ebele katina basi ya lelo. Lelo a face à une femme soumise, ami bosana, atika intellectualisme, atika bongai. À s'imprégner dans la logique du mariage, à Romo la Carosala, une femme de valeur. Naboko ko lelo kanbe tuni motuna na bandeko ba ebisa biso est-ce que ko benga mutu ya eza synonyme ya respect. Magazine ya KNB kitaki na terrain pour na kotuna bandeko bati pe mibali. Est-ce que ko benga mukolo yaya ezali signe ya politesse? Signe ya respect. Yo mona wapi mwana muke obenga mukolo. Binu bana mike obenga biso ngai ya papa mukolo. Eza signe moko ya respect. Yango anozo mona ngo. Eza kanenenge wana. Non bato ba yebite mama wana etali bango moko. Mais biso lokwa biso akotimela biso toyebi ke eza signe ya respect. Omoni ngana za mutetela. Mais na mboka na biso so moni mutabengi yaya apeso respect. Na politesse ça mutu mususu ko bengo yaya mais azo respecter yote. C'est pas dire que so bengi mutu yaya nde eza signe na politesse. Soki oko benga mutu yaya o respectaka ya o bengi yaya soki o bengi na kombo na o respectaka epe benga eka na kombo wana ezali te tolo bake mususu ko benga yaya azana ye mukolo te mais par respect kaka otali ke o bengi yaya neti nga ko par exemple bana ngai na benga bango ba yaya autant na tel basi bakoli
omoli mtu po bengi na kombo neza teloka ya intel ya ni donc nazomona sikoyo ke mpona benga ye na prononce na kombo na ye nazokoka te po misusu mingi bamona ke so abengi mutu yaya eza lokola ye amikitisi te eza nko mikitisa te eza nango kaka signe ya respect ke obengi mutu yaya azala leki azala yaya mais obengi yaya eza na sens ke aza na eza kaka ya signe ya respect kaka kobenga mukolo yaya eza signe ya politesse na lingala so moto abengi moto yaya signe ya respect conseiller kaka bango balanda lokolo wana ya kopesa mokolo respect na biso baafricain surtout bacongolais so moto abengi oyo yaya eza signe ya respect touti kolanda badifferent réaction ya bandeko basi mpe mibali bamosusu balobi ezali signe ya politesse bamosusu balobi ezali signe ya politesse te biso KNB tolobi respect eza réciproque kin et l'équipe partout. Merci pour la fidélité Nabino magazine à Mokolo lelo ekomi na suka mais yango botikala scotché pe brancher vos abonnés massivement à la chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa oyo et l'équipe partout. Magazine Kinshasa na biso